Lelo Oyo, Robin Omundibu, on s'est retrouvé à Paris. On va ça qu'il y a 3 invitations pour un groupe à chiffre 9. Tu éviter présent Robin à combien de personnes? Chemin à moi, besoin d'une invitation à Misato, à Keka Yemoko, pour nani à Keka Yemoko. On se reprend. Mais les lots, par contre, il y a pour na poto parce que mon inga les lots poto na mon aura ils ont poto. On se reprend parce que les gens sont pas bazo kufa. Bazo kufa. Na ba kenda pe poto, kenda pe poto mo kufi. On se reprend donc. Pour na ninité, elle journaliste moi ça la biso cadeau mo ko to ya bongo. Merci Nabilo tout balandi à clubwa.com mettons na clubwa.com na mon ambamo tonton de la nation l'homme invisible et ton mon tonton de la nation je vois directement Pichu Mangaya Pichu Mangaya babi faut zalara toujours na bana bien pour tant sangozo que ni makama bien nzambazo pe c'est ça la rabia ton ba clubwa na mon ambamo équipe technique mon bima ya clubwa et voilà na mon garçon en port yo garçon Selim en port garçon Selim je vois directement Marquis so bon mon ba image qui toko boyer réalisation ça m'a bien à niveau il y a filmage, je dis merci à Marquis. Tu vois, Marquis, c'est mon maman Francis, pour un montage de la race, mon garçon en port et l'homme invisible, tonton de la nation Batou. Mon maman Francis, passe un montage, mon film à 100% star, ils ont représenté par Dieu, merci Mbadinga. Nous déjà beau, mais ça on a clé beau, ça l'a bien. Bénéfice vraiment, ils ont mis yanga, mais le coup, yabino. On a vu bénéfice dans le coup, yabino, tant bino beau, tant la clé beau, se retrouve. Merci pour se retrouver toujours dans le système de recherche nous sommes là pendant la kenda place bon ba ko maraté biso to ko marana biso pour to na facilité wana le lo pendant na beti surtout na chiffre 9 na chiffre 9 donc c'est cher il y a président Robin Omundibu oh boy non peut ça vraiment ba moté belé ba séjour madame na carte France tant na carte France wana o nga pe ba na carte France wana na mon vegele sako descendant vraiment mon vegele sako papa Guijano na carte France wana ça la bien lelo oyo azoni ngisamboka aningisamboka na habité ba PC suspension na Robin Samboka ou bien yemoko ba krezala kité nga ana yene no solo maramno sona weba pourquoi bois quitter attaquer na yo quitter et c'est dire à quoi pour te bito message na koyoka ka mingi soto moni chiffre 9 et bois que loko chomi dangola azanga kate et avec lui nous allons parler tout sauf rien na yebisa rabino to le journée moi maman ebele to ke fait libanda na bokesa mususu poto tout na yepe avec baninga babimisi c'est va défendre ou va défendre t'es pas bon moi trop mais comme on va téléviser dans la radio je suis avec lui na bokasité un réalisateur na ngazana sur ma caméra et ça comptait na régie finale en porio garçon Selim na que bon on a déjà invité na zanaye boyoka qui dans la moisson mais non c'est pas na annoncer les sous pour biso to lo barane botoke na moi bobo mais ça na moi trop à qui je dis déjà bonsoir Chemin d'amour. Ouais, bonsoir à toi mon frère, bonsoir. Nene santé? Ouais, santé pépère par la grâce de Dieu et bi. So nga linga vraiment invité nga pour ba reconnaître vraiment msane kenanga na ko to zonga pour santé déjà lobi déjà ça bien. Nakena ba kenanga msana yo salana nga nungu salana nga. Ah wa mingi bat baby ya shomi na ngori mupesi makambo tant na bide ya bébé oyo karanga. La baby ya shomi na ngori tant quand on parle de président El Généralissimo Robin Omundibu. Autrement dit papa chic. Cela veut dire que non, tant que bien animateur, donc on a un animateur Robin Omundibu déjà chemin dans le monde entier yebi et mingi faut que ça na pesa des couleurs, la pesa ba couleur na nga oba ba mesana mingi nango. C'est ngo moni mingi na ba couleur na nga na pesa ba yebi que non, chemin dans le animateur ya bo kila ba krilo kwa ba. Ale bolo mona makwenda. Ende selia nzoto na yo ko yebisanga la libere moke pona tomola bilamba yo bina malamu robena Mundibu tala mambu togolongola bilamba togo pepa likolo wo lolo dibo sepeli bana renaissance lutala mambwe bat bayi babiloko ke shomi nango resa batu salama yele na mibala
gisase soki ameli bimela mela kabelo mbongo kozimele yo mwana boko banda ko welela etire ke bakotela mesu epona lokoso kisasa lelo mibali bazalaka te okansozo shina yenzoka zo shina yo bozo shina na donc voilà quoi shomi na ngori namna pesa ba bilengi na shomi na ngori asa muna boki ba crime belé na mboka haute Congo soto banda lelo na l'homme de deux générique réussi asa on pa na mboka oyo na tasu muto na betara na boka ba crime presque ba générique muna boki bande bande ti suka donc vraiment grâce à elle généralissime on a sala na ba misala bilé ya bien. Lelo oyo ozapi mtu umeli 20 ans 19 ans carrière est ozapi na chance n'époque wana il faut on se le dise époque wana na mon ami Bill Clinton ba Celestra ba Jessak Tipo ba Eclipse Monsoso ozapi na terre ovanda na ba animateur ba ozapi na terre ovanda ba animateur wana minene ya mboka na biso na époque wana pe bosola na bango na fanda ne belé lo bakumbanga pasi ebele ba bengra et puis to rotanga mam na bango tina mam nanga mais ebike ba Chipo ba Jessak Chipo nga boka na Jessak na boka na Jessak na orchestre Just Diena. On ne capte pas Joss. Mais ngam na boka ba krilo ba. No mama, chibo milelo ko bo mangai na bilele na yo. Shomi na ngore. Ngam na ganga encore paduka ndalo encore. Je sais kasi ale to boy makambo mikolo bola ki sabane encore. Bana ba bwa la ka aussi je sais. On s'en parle. Là, j'ai ça. Tu as le mot pour la juste dire. Que on a lobby c'est qui est un bobo binom bala monde que je sais batindeli et nani Joss atindeli moi na mkabu na nga bwakela ki aboyi makambo mikolo bo pesa bana bwakela kayo. Te je sais que tu ganga ngane bandela générique attaque sans recul show me. Ngana yi. La peso passe. Do mama do lo malaloué. Papia Didier moko bo mangai na bilele na yo Osola ngai ne pena mutu o pena dona na boko ba crime suna katia na kimboka kutu kuru wange tata haya ya banga me kuru wa meda yego na Luanda ko basadila ngarobi no mundibwe haya ya banga me kuru wa meda mama ale tata dadila ndwe shomi na ngweri chemin na ngwe toujours na mona ka koza moto ça mingi na mboka na biso o continuer donc na otolo ba mama ba relation na yebi ke na BCBG ozo epeta so la ba vin na le roi ba animateur Jean Tamisine vient na ngaku du diabolo ya banakala to travailler sera kala ngaku na salelo mo lo wa et ali kolo makasi na boka nsko pa man parce que Jean tabetangu Opan, on a rap bien dans l'album. Sandra ya lelo ngwasumeye na ngwasuma. OK. Ngwasuma ya matindika ve. Ba. Les arts locaux ya boaka iloko na. Oh bana kitsaza tomela ngwasuma. Aya mona respecta mingi. Et puis c'est un grand animateur ya mboka na biso vraiment quoi. Na wenga musique maison mère. Wenga musique maison mère na contribué belé na ba vie ba te belé mais. C'est un grand animateur aussi dans notre pays Congo que na remercier ke mingi vraiment. Est-ce que déjà que on va na selo ko solane que grand frère Bakri na yo po boaka na vie na carrière no et sunga ngape na sala ona zalelo. Bon, peut-être ende na boy na sola na selo trop. Tozana selo na salon on vient na ya parler à YBG scram. Hein? Asunga yo pena msana yote. Ndeni. Na kupeso Bakri? Asunga pesa Bakri ndeni. Ko Bakri belo bo ta mvana mna pa. Série wana selo yem ta luka krito ngam na pesa selo pesa na krite. Na selo to sala ko pa ngandi na pesa écrit. Oh. To sala ko pa selo ya pesa na idée. To sala ngote po bango na niveau ba za ki wana ba regi likolo makasi. Biso to zaki na na C. Biso ba futo ila bango ba idée. Sinon yo pesa selo stra Bakri. Ya bebele à mort. Bana salon tout bana côté tout ba yebi ya koloba kutu boité na télévision parce que moni ke ekoki silisanga nini baloba nini bolingo na vie nanga te ekoki te parce que eza ba œuvre yo salarié à reconnaître que si c'est vrai que yo pesa ba créer est-ce qu'on découvrir on prouver biso que eza ba créer o ndeti ko ngam na pesa o ngam na pesa te se belé ya koloba manga passe de kaka na boyi na bangi nanga c'est la télévision tu peux pas dire ça la télé tu n'as pas fait ça yo kana ça yo
nde na sabu na sa moto na sala mambebele yo mto tudinga mambasele ngate na fani na na lobika ngaselo na pese ba crité yo tango tudinga nde na yebiso c'est le scram parce que makamno to sala les en cachette parce qu'on makamno to sala les en cachette les makamno msango boete mais quand tu m'as demandé na ko cacher vérité mususu ya on a yebiso ke non na pesa ya nanga quelque ba idée sérieux on a biso to pesa bango c'est ça sérieux na bango déjà c'est le scram na bagarre na brigade Sarbati na wingi musika mais ça mais na yebi yango na temps brigade yaki et c'est ngaki skoni fallait yondo ya wana opesa sele ngai na yate batu bazaki bele bani mate batu bazaki bele ngape na zaki contribuer na kat na contribuer ki pe ba idée na kat ya makambo wana ya sele so ilo nga linga pa misesa batu to pesa mama yuga mbeka tout ça batu to sabe bele olobi nini ba kumanga pasi fanda ya pardon c'est le strap lelo oyo nga azwa temps ebele à hauteur de mission na yo ezana mission moto lo ba ke chemin na ngola pe apporter un plus na carrière ta ko sala ngote déjà eloko wana so lo ke la sele wana ya wengete to basani wenge koda wenge yo oge longola koda wenge yo longola koda wenge koda wenge baboya ka bat na mutasalo bolam ezala ka bongo bomela sele moto mais yo za na wengete ako féliciter yo c'est mon vieux en tout cas yaya na pesa te yo moko na mutema na ngai pe na mutema to yebi. Merci beaucoup Chomi na ngole toke moko actualité fait obligé biso un peu garçon Silima Senga déjà singa ma caméra qui OK moi mke molo lelo oyo Robino Mundibu on s'est retrouvé na Paris ba pesa qui 3 invitations pour un groupe ya chiffre 9 to éviter présent Robino qui na combien de personnes. El généralissime mon boss grand prêtre hein papa Chika Mati Moko el généralissime qui défendre biso groupe na ye mobimba na Bercy wana yango ko tuna profiter ko senga na bana tout ya Paris bocha el généralissime maboko moko na bino boluka vraiment Robino Mundibu ye wana el généralissime papa Chic on parle l'homme de Chana Nuboy l'homme de Sokola Matakouin hein l'homme de Okomatanga Lelo. Il est là avec vous, hein? Le Parisien. Beaucoup de gens elle généralissime, beaucoup de gens pour sala ba faire, beaucoup ba faire, beaucoup pesa, beaucoup pesa, beaucoup ça maman beaucoup sala pour et tombe la sous orchestre, n'a surtout qu'il y a des morceaux de l'avant. Donc en tout cas, na sengi na bino vraiment talaka. On pas leader na bino yo na moi na muke. Il y a bon vraiment en tout cas zalaki. On prend en tout cas pour soutenir pena elle généralissime. Ce que j'ai aimé message na kemba moko pesa moko bino Mundibu na bana Paris o ba tata ba na Paris na mona mawa to Manu Matondo non ba papa déjà no ana papa Dijano ba Manu Matondo o comprendre ba te di fin to pas glody service parce qu'on ba sangria kanyaka makamuna New York ba Carole Ngongo le prince de la ville hein ba fait na Chilva Simba motema na mère Nadia Mukoko on se comprend bazolanda donc déjà ba tout ya Paris ba tout ya Belgique on comprend donc ba tout derrière par-ci par là ba les Zulu Kabuiku Union européenne derrière ba Holanda makambo ba yike no makambo ya likolo Robino Mundibu azawana teli fin to baglodi service Mundibu azawana na mabele na yo kwa Britannique Ozia basi ya poto on comprend ba c'est belé ba c'est belé pena ko ba c'est belé Chomi na ngo bozwaki invitation misatu akeka yemoko pona ni akeka yemoko. En tout cas, on a vraiment un limite qui va inviter ceux qui 3 parce que ceux qui 3 on thème elle généralissime à quoi jamais kotika batu o yaye parce que voyage to zanga raté on se comprend donc ce qui est que bon tam sous ça que non elle généralissime fallait abunda pour na biso oh akebunda wana zaka pour na biso poto okende ba poto yaya ngala mataravion mundi basu mataravion ya Afrique ça na ke ya Afrique au mataravion ya Afrique na matarako Chomi c'est pas pour rien à poser aux questions à 3 invitations tout le monde peut battre belé qui na ba TV pour dire que le président Labino a eu 3 invitations à Kepoto pour akene na ibité yo mo potel ba vidéo belé o ba o peut battre poto na baza ba lobi que ba memi Robino Mundibu ngulu na poto Robino Mundibu selon ba interprétation ba lobi aboyi comme ma bino invitation ba pesa qui parce que lobi beaucoup ko ba lokela ye pour le bac et bokenda poto nzela mon époux ils a première fois qu'il est poto vrai ou faux Robino Mundibu a eu 3 invitations. Non, ils ont faux, ils ont un solo, bah, ça les peut-être une invitation à Moto Moko.
El Généralissimo yanga qui n'est pas représenté groupe Napso Mobimba vraiment quoi. Et bon débat lobby à Kengulu rolo bani na bato ba et en tout cas bato wana vraiment na regretter na bango makasi parce que moni na yebi na bango te on se comprend parce que ngani na vandi na boye El Généralissimo Robino Mundibu c'est un patron d'abord on se comprend l'homme de beaucoup de parcelles on se comprend mutasombe la bato mituka on se comprend pas mutu pas ça la makambo ke yé moka ki non poto déjà mituka shomi asonga soma mutuka na mutuka na ba sombela nga pa El Généralissimo peut-être so rythme nga ba sombela mituka nga ba sombela nga ba mituka na changer ba mituka au moins ça que j'ai aimé chez vous c'est quoi bozana elo o mo boyo moni auto na caméra mais devant caméra les amaramsu si ma caméra za maramsu asombela tango biki asombela ndeko wala mwasi mituka pas nous côté ka mutuka je pense pas que so ka mituka parce que si ça so ka sombela ko mituka au moins lo bango tango zolo au moins sauter te nga mutuka ye mituka oyo ko bongisa ngona c'est pour dire que toi ba mikete nous avons compris que so ka sala ngo asombela o moko yenda asombela ni balé pourquoi on sala mutuka moko moi ça dans les mituka et ça quand calcul na yo moni ba penser na yo ça nango ça nango logique té ya makambo na zo ngana loba en fait tu vois moni tant na loba ba voiture tam so ça monoko lobi ba voiture peut-être zo pe ba voiture neto ça boy déjà yebisanga ko foutela banda ko na ba jaro to foutela rawana na ba grandeur ya wenge na ba grandeur ya orchestre na so chiffre na présence za mondele on se comprend ils a gâteau te ba salaire d'abord toujours na orchestre na biso on se comprend déjà na ba orchestre musu banda ata wandi ko futa batango lelo bambongo wana ba futa ngo batu nyonso te on se comprend mais biso to futa marango déjà on comprend les valeurs pour orchestre na biso lelo ndi na sabu na bi que présent na El Généralissimo za mutema malamu ya komeka kote on se comprend soki zaki ke ba invitation za 3 article biso ni poto ze logo ni poto ze logo ni poto za poto eza normal eza pays na kati ya ba pays na biso lokwa ni na mboka na mokata monde na biso lokwa ni toza na Congo awa toza na ba Asie toza na ba place ebele malgré ça ba avantage nango parce que ba na poto bazaka ba na poto on se comprend mais lelo ba kotika biso te pona poto parce que moninga lelo poto na mona ngaka eza nango poto on se comprend parce que les gens bazo kufa bazo kufa na ba kenda pe poto mokufi on se comprend donc pona nini te El Généralissimo sala biso cadeau moko kutu ya bongo eza ba biloko ya kotalinga nde biso tokende kobeta na poto abisanga shomi alinga bino nyonso alinga biso tout y compris na tokende kobeta na poto mais lelo epesi ke permettre que non El Généralissimo afongola nzela wana président Fally Ipupa ba merci na ebele place azali na mabola moyo asali pona patron nanga en tout cas pona nga shomi na komona ngo pasi poane et puis na kominyongela pona ni naza mutu ana funa za toujours mutema na feza ouvert makambo simbe kende liboso El Généralissimo a défendre biso parce que ngapeto kende ba animation biso to keka tamso ngana prise chomi biso to ebike oza moko ningsa mbo so mo rebimi na orchestre na bina chef no to ebike yo tchaka voix ni ne sali ke chomi après ba jing ba sonyo so yo bete ni pona nous ratate font c'est les 10 aux ana envie félicitations na yo merci na nous ratate merci biso to zela to yo kayo na iloko na mto bien comme titre na za iso nini amba Ouezaki, je peux pas dire interpréter pour ma crise, j'espère que y a Yemoko, yo pesa qui était, so pesa qui a yo loba minute yango to boyba lobela yo, Ouezaki pas présent Robino Mundibu, Glody de mes émissions de tétra la salle, émission la raille, donc Ezaki ba cri o ebeta mais pas présent Robino Mundibu, to zela que atana care, atape so quelques secondes au chata. Voir non pour aller on se fait là non ton ara moi ming batu ba olongwa bilamba ba yo sala boye en tout cas un mois ça la bien to va na pena ba Deborah Eka que je salue babi si ma bête qui n'est pas maman wana te ye pena za pena na tira so monye boye quel pena kokate ya boye ça la te faut zorala et pas Deborah Eka je me on la otie voite yo moko to lingaki présent abib sakota atikasha ponda ye boye alors que sous chanter pour ayoki déjà lenga sebe yum to ponaki présent yo keno chaque côté nzembo za vraiment te keno côté achat ngala tikala no na pe manata terrain ou bien yim to ba ki vandana te on a ko to ma mtoko kebila imila ite to kende wapi to zunga wapi pona linga pour la vérité moi ezana onka que non moni les micro ba président pe bazo boaka on se comprend ils a présent Robino Mundibu te on se comprend to na présent Koffi Olomide on se comprend et quotité pangadada ba animateur pas avec na canton orchestre on se comprend oh mais ba ça ba icon ya musique congolaise on se comprend ba ça ba vieux ils a les londing okileki on se comprend donc
le généralissimo a zappé papa chaud aller na chaud na kasi on a ébi que boss na les lande chaud fort on se pense qu'on a kata chaud a choité tant simba qui peut tout monde qui biso to bi presse bon va venir simba fois no boss il y a quoi t'alingane cap sur to bois biso ce que tu boss fois no vraiment ya chaka ba ke na biloko pene simbi biso pe to chaka ba ke na nyoso to chaka ba ke na so ebisa yo na bo idée eloko nyoso to sala kana kata orchestre to chaka ke sala makawana shomi na ngori na te makawana bobo on se pense moi je vais t'aider attends il y a des vidéos aussi parce que na ebi ke banda to bandi carrière au tito comme bobo na ndimite bazani ko zo ke biso to sala na studio bazanga ozongo na ebi ke ba kona ba image pas battu ezali nde to sala ka orchestre wana on veut dire que au chepe kerna so e utobima to sala ka to chaka ba cœur na ma dis-nous on se rend pas na au son et le na chate pour nani orchestre ya bino na musicien il y a la clé bois tu me demandes que ça je la je vais te dire ils ont dit mais ngate pour ni biso ba kolo orchestre mais na yo ki yo te shombi ozaka likolo so na moni beti est-ce que faut ni créateur est-ce que faut ni so funa chana ka orchestre faut zaka likolo te si je vis blesse cœur et lingolo bani cœur eza bocha voix ya se oche boche voix likolo bokoti ba voix tout parce qu'on ngana notika ka likolo non Chomi na ngwe ça m'apprend il y a ba cœur mon na koti on a ba cœur des fans nous bien chomi mais et ça ka kenini et ça que non to pesa temps on se comprend biso ba pesa biso temps to zaki na ba générique les loko ngana se pele kelene na fandi bonde ba président ko bino ba boaka ba bloko ngo bongo ba tutu ba boaka animateur moi bimela ngata na lola incroyable coup de tête ne to fanda bo série mo pena bo buto yoki pena ke non ba na mboka pena to fandi pena to yoki pena chana nuboye chana au monde pas solo ba ko boka président na ala tegalanga pena mutu mo ayepa bwa kine ubongo le kachana nuboye ale chepe ba président ah shomi tani matera uti wapi shomi ni so songa shomi pas songi wana so bwa kelo mo kinoki gere songi ya biso bani matera so papa zira kanga bani matera na so moni bazo zira kanga na bwaka po bango to ba ya kozonga baza na ba pe calme ça bon noir et blanc ba biso baza mansalanga to za la blaze créateur ba bwaki boyo ki so ba monte ya jet set et ok ça na si sorti ko na otanga na ba question ça c'est otanga bani matera blaze créateur to yoka bwaki to za na Jean-Marc wa bwaki na wengi musique à maison mais to za na Golibert na wengi musique à maison mais merci beaucoup bon mi ça to suite yoka bango o che bango 3 ka tenga la personne no bango ba c'était pas bani matera zembele ba ko ina yo na bika bango na basaini article 23 elanga président fait ça et après ça Félix Oisé on a moni papa et belé na yoki ba crité na macha monter article 23 président il y a président Félix Oisé na yoki kaka ba donc en tout cas président félicitations tayi baté dans Canada sinini pour papa et l'équipe et belé que ba cria bien wana yo wana nga s'engage que moi président batu amse no konya zolo ba onkezele l'équipe toi na bina film ezara nani film pe na komisa rangote so esibite yo mabela bilo so esibite to ça biloté loba ba animateur on attaque le wala j'espère aujourd'hui yo ka ba blaze créateur o le la sili brassa ya ba yesu brassa mais moi je sais ba te bino masuka wa blaze créateur limisanga ya animateur aboka kana mais blaze créateur la face à fort en fait papa pour yondo zo besozo boy loka waze quoi que blaze créateur il faut bien dire quoi na boy eloka wase quoi te j'ai bien dit na moninde bapa dis-moi yo ça animateur boka na bakri e boka na article 23 oh yo ipi no bi que non c'est Eclipse ça boka pour ça le so ya kalo boka bloc Eclipse il ça a boka siko ko yemba yembi na la studio na yo ki ba déplique ba yembi ce genre là ba on so yembeli mais yo ça so cri oh yo aboki na article 23 oh yo do ka ningo ba bilo naka bilo za na ba boki na boka makasi na sana te pona ko loba bongo mais boy oloba ke no o chake muninga leka muninga net na niveau na bango ne ba misa bilo na bango boy ndenga na oyo kela ngo lelo ezaka niveau moko muninga leka muninga te mutaleki muninga za so yo o mi benga coach poko eloko ni 16 na bango mi bale wana yo ka crash Jamaïque yo ki onte yo che Jamaïque mais c'est quoi qui yo tanginde na nyo te baza blaze créateur baza Golibert baza na baya ya o ba mesi pa we rap we song biloko na bango safa bwaka ngona e kombenga mutu papa on comprend yo yebi ça va mais il faut yeba mutu o lobi ça va en tout cas journaliste c'est compliqué mais ndeza bobilo connaît ya Jamaïque ya nani ya oui voilà Golibert il y a l'autre nani oh le bis mais c'est Combo Jamaïque na non tu peux citer Golbert na blaze créateur merci il y a Jamaïque et ça
formidable et moi allez kaba niveau yanga ma formidable papa mayele allez kaba niveau en point na masamo lindende obetira ye mon ngana bo akuba krina ba mo atam suyo le kana te ba bo ni la krina ngate on point yo lobi entraîneur na kata ba mambo Blaise créateur en tout cas j'ai pas entendu mon frère fais des efforts en tout cas Blaise ça va mais moi biso na quartier la te bon on kram kusambwa Mukusambwa Mukusambwa bokelo mobe wana nini loko Mukusambwa iza tembe fort boy Mukusambwa na non kangangu Mukusa. Vous avez compris, je suis avec lui. Donc, biso a tezala rade musala, ezam bien c'est mission to soit na te mais. Parce que ate apla krine na yoka kinanga. Mais na yoka ki mais na ko lokwa bandeli moko boye e bandeli mo mutu mo ye wana pene bandeli. Nana ye wana. Ni matia mwa bwa ki mwa bien boye ni bandeli wana. Mais na bakati ne Blaise pena na zela ki apesa mama mo. Ah donc, je pense attends c'est la Blaise. Yako c'est la Blaise te. Mais c'est ça que tu veux dire. C'est la Blaise te na zela ki ka sapesa makam. Tant to nous gato yo kabilo na bango. Tant ko kelo ne faut zela. Oui. O bike mwa so côté moi côté mo po ya betane babilo ni mo. Na maïli. On comprend. Ja boketu ne yo. Na na batama le kanga na maïli. Yo peja na le kanga na maïli. O miminga na terreau na enterré. Nani ona na miminga le kanga na maïli mutabata le kanga na maïli nesi na Blaise créateur. Abatami na nini? Maboka bakiro ekanga mboka. Et pas dire la cause bina ba monioma te. Ah, yo se sangal pas dire la cause bo pa na ngai pas faire ngondi kuna bini sa batu batute. Na boka oui générique pe na beta ba de générique exali 6. To ça no jemo boy. Ya ba te bele pe ba otala biso partout na kata Angleterre wana na mona malamoko. Yannick Matumona to boaki kaka to lobaki to koksa auto lobby mais to boaki ka Yannick Matumona Blaise Mazaba na kata Londres wana. Shomi to yoki opeto au lobby mais zwa pena tana yo zungisa biso lisusu na biloko enlongisa biso bilamba na stade il faut que to loba krino eko taper stade c'est pas facile to mona bate be ba ko ta loba ya Blaise krine ne eko ta et sur yo comme Blaise te loba kaka ndenga na nga hotel sanga peke te plateau la ngaba keso ngeza yanga on se comprend boyoma ngana so Blaise créateur frère ampo excusez-moi Blaise créateur aza frère na nga Blaise créateur aza frère na linga ki makasi pardon place avandi mais na ba niveau naza na niveau mo boye ya komekate te mona blo abona bana mikite yoka na niveau likolo na mwana mke bato tout wana odo to mochela biso o banani manani ce sont mes bébés à moi blick le na boa kana ajwana na betela ki o awa ni bandeli na nga yoko bando hôtel milanga na mutu mo te bando tele magina lui il a fait 6 ans c'est Redia Missi et ça 6 ans et pas Didier Lacoste attends si a face non 6 ans pas Redinga sina boa kaki nana na boka shomi na ngweri luko yo katsera ba kanga Blaise créateur ba kesa minene yepe wana pas place on a pas na dimite ka bana mamu pas Redia yango na lobi no ntango za pas Redia wana déjà ngas na sali musala merci beaucoup Reza na débatteur on sera rapide c'est plus ça biso boa ah vraiment merci beaucoup so bon to ça l'émission place a bien boyé et par coach brésilien nengo dit les manzaka moi si nzambi nzama de la presse azolo ba CPI que coach brésilienne Mimi Chikeva Mimi Chikeva, tu as mon Mimi Chikeva, je vois directement Élisée beaucoup Mami. Non, moi quand yo, na tike na laisse. Oh, moi na boza mal à l'aise. Na bi que Blaise créateur moi tu moi mulunge mais soit Blaise créateur animateur a chama mulunge te papa faut changer ba maloba. Oboza coach hein. Azamu ta ko chama mulunge coach. Si so roya. Mon créateur c'est un frère na obed na lo web. Oboza coach. Ils sont pas trop baba merci moi na te. Attends, Oboza créateur merci beaucoup. Moi na te ka mu. Achoter le animateur otala rêve. Merci beaucoup. Oboza animateur le merci ta la animateur ndi ba la ta la shomi. Papa olobi nini c'est comment? Moi non c'est qui. Ok. Voilà quoi. Merci beaucoup. Comme la souka émission, peut-être que vous allez message où on peut ça poser question à naté. Otali caméra ya Marquis et la régie finale à mon un peu garçon Silim. Mais ça otali caméra na biso PC message où non peut ça orchestre na bino et ba dédicace na yo. En tout cas message na biso vraiment orchestre ezalika que non. Bato tunde boza boye en tout cas boye ba que généralissime za bon na Paris. Azo bunda po beta pena na version en tout cas na bi que match ozala bien et
tout tika na ça toujours travail quand les la lundi mardi n'a pas la prise n'a pas la mokonzi toujours tout répéter pendant tout bosser dire bah tout quand manga ndenge mokonzi on a mokonzi tout landela ba faire ça la bien quoi. Donc quant à moi na pesi ba tout balinga chumi na ngwe rimbote ba tout balinga chiffre 9 coupe cher ya Robinho Mundi bombote à trop et ba na poto bo soutenir ka El Généralissimo par rapport à ba soutenir bolbandara liboso ba soutenir président Fally pour pas après y des problème pété ba ko ba na El Généralissimo c'est ba souki na ezaka makam ba ko ba na président Fally ba wana ezaka makam po bazaka ba star mine na mboka. Merci beaucoup. On pardon en tout cas vraiment et la pesi ba tout wana ebi ke masana kabu ya pas dans Paris ni bi ka ndenge za la radio. Tout ça matin le leveline na tiki biso ko lo bani mo. Eveline Kamo Lopez en tout cas nzambe na mes condoléances alinga makasi. Eveline Kamo Lopez aki mutu so akoti na concert na surtout abaté ba 20 na président Robinho Mundi bo Eveline na lobaka. Prise kutika chomite choma kembang na yo choma patient choma umela chomi pena mutu na yo mundibu chomi yako inga so asongi shingabi chomi foyeba après nyon saison na mundibu après nyon sona nu bino bokoza la batutu bakoza mais Robinho nanu on s'en prend numéro de contact. Voilà quoi donc paix à son âme pena na on la pena makasco Eveline Kamo Lopez na on le lo va venir en papier de dema on est tous à la karoyo kapena ke nazo le là quoi na résonné sous dernier jour to kutana na vraiment deka awa to beti farafa yo le kana raf katanga na le kana la karma to kutani we bushami bongo na leli mabeda na leli ko Eveline Kamo Lopez en tout cas boni moni pe ma vraiment na kimia na bike to sala wana na matanga quoi numéro na contact eza plus 243 9 90 35 60 94 plus 243 9 90 35 60 94 wana mambo za shomi na ngwere quoi coach abanimateur yo yebi la Facebook shomi fumu bokoma komaka ndenge za la rabani sala pena bien quoi donc na lela bino turo na lela bino trop batutu balinga shomi na ngwere vo ndeka likolo ndeka likolo quoi nazaka wana ndeka na likolo to zela album noir et blanc en tout cas bolanda na bino ba les ondité balo ba te chemin longa et faire fian bobi que to boya ba mbongo ko terminer pour na kolonga parce que na futa mara cher ba El Généralissimo on se reprend donc batutu tenez-vous prêts parce que l'album noir et blanc c'est pour bientôt tant que bima bo comprendre ba grandeur na biso quoi donc na pesiba na tout ya lemba place dans un siège na pesiba mbote donc ba bazarder na lemba ba petit na ya kati ya mboka maître nyama solide ya ba maître Zulu Fighter yo ba za rapper pas président ici za rapper pas président Robinho Mundi Zulu Fighter maître 7 yo bika ndenge za la donc bayanga ya palais na bosante Fanny Ndezi bébé ya mboka oyo et na bosanité donc batutu balinga chomi na ngori na Paris ba Brittany Ozia ba Kerla médaille d'or et maman Victorine Malaika na bi semaine prochaine nous allons na Kinshasa donc yo bi Congo Bruxelles News makambu quoi donc je vous aime tous. Merci à vous aussi ça aux aussi c'est la émission na bakri chomi na bi que ceux qui entraînent quoi comme bête intéressé muto vana qui s'entraîner na mtena na vanda. Merci beaucoup na bino tout besoin temps à l'émission na merci beaucoup et la bino nyonso oyo vous avez la bino à l'émission na biso nga lancer nous rabo s'abonner et belé na point na clubwa.com ya batu ya tonton de la nation l'homme invisible. Je vous aime ma chérie na la bayaya mingi papa maboko bina wa basheri bakolala wa basangani bakashi boba pitani bakashi boba potani bakashi bolele Comment on a chomi vautouré Mama lele Mama ye yo mama Bayaka lulendwe Mama ye Basuka nanzela Patrick image Glody Dema la champagne Glody Dema La champagne d'or La champagne d'or maman Ok, allez. Simbelelele, odile manzaka leli. Allez papa, koti nanda kwa yoki krindi. Elise boko ta mama yoki bilenga mwana krindi. Merci beaucoup.